bande ko balandi yo kani télévision na pesi bino mbote mingi na bisika ni so mesana kolanda biso boyebi te pe bo mesana que biso to beta mingi masolo ya nyoso zali kosala actualité na mboka na biso boyebi que mboka na biso na kati ya mbutu makambo ezoleka na lolenge ezolekela finalement les gens ne maîtrisent plus rien ne comprennent plus rien yango wana biso to sengelaka mingi ko benga banaliste politique to pe bawo batali mibeko bayi mibeko po balakisaka biso parce que kotambola na kati ya nzela soko zali ko comprendre te oyeba kokota na kati ya libulu mais soko yebi ya solo tuni bayo basengeli ko tuna pona ko zabileno ya solo ezali na ndeko moko ya musique alobaka quand on ne connaît pas on demande il faut demander ezalaka très important ya kotuna soko yebi te po ko permettre yo okende na kati ya libunga te yango wana biso to sengaka mingi azali ya sikate bo mesene déjà na ye na yo kiki ba misusu babengaka biso déjà boni maître boni aza malamu ye nde maître to yesu komona ye lelo maître Jérémy Mombo la sagesse qui croit yango wana ndenge ngai na sepela ko benga ye na ko pesa ye mbote maître Jérémy na pesi yo mbote boni. Oui, Kimia Maman Mireille, Nzamba Zobatela, et par la grâce de Dieu, on est là en bonne santé. Vraiment en bonne santé. Tous appels pour préparer le roman à maître Jérémy, à quoi inviter biso quelque part. Vous voyez, bayango kala mingité pour et les rapé quand Billy a nakati ayo kani télévision. Ndenge zalaka maître Jérémy. Boni parcours ni sonabi pour appels chrétien. Na tout na no boni bonzambe. Est-ce que nakati abo juge qui bonzambe petambola na ko sambisa na qui avocat na qui droit. Bon, merci beaucoup. D'abord Nde toza bon vie c'est par la grâce de Dieu. Namoni en bonne santé zopema, namoni bande konango bazana ngambo wana ils sont en bonne santé et yo l'accès que nzamba azali. Donc même les pays nde tozo vivre au regard ya ba bien que la mort est naturelle, est fait moko est lelo mso ko kende mso atikali mais tous nous sommes pas éternels. Nous serons un Dieu éternel mais biso toza éternalité. Et nzambe mtoro sa biso ngolelo tozo vivre et d'abord la justice, la justice élève une nation. Et au-delà de ça, ça fait partie également des attributions à Nzambe. Donc, parce que Dieu est juste. Il y a alléga cette portion, il y a nature, il y a zali chez les juristes, au biso dozali, c'est-à-dire tout ça la continuité d'une œuvre divine. Donc, Nzambe ndem tache maele an lelo na bazuzi, na ba biso to ali ba to ba ekoli mibe konde sali kelelo, c'est pas pour rien de tozo exister. Donc, Nzambe vraiment zo exister pe a osala biso ngolo tozala. Merci maître Jérémy. Kasi koyoka la justice élève une nation. Oyo papa ala molo tabanda dinga mingi koloba ko bandelango na ba émission na mingi tanga banda kolobela nation, c'était quelque chose de très important parce que c'est dans la Bible d'ailleurs. Mais kasi koye banakati ya mboka ko Kinshasa koloba ete bino bosa la continuité ya bosa la musala ya Nzambe lokola justice parce que Nzambe aza justice. Et zo pesa biso ko banga. Et zo pesa ko yima na mitema ya bato parce que ko tala justice na biso Congolais opesa sous justice confiance te mala moi ça la justice na ye moko ka ketike lango bino ba yimibeko yo kaka ningi ni tango zo ka muta oloba bongo et dérangera yo etungisaka yo et ça la kayo ya solo nini parce que même nga so dans la dossier nga olingana to sila na kamba la mo so to papa na machette to si ici olekena ke nango kuna ikosenga nga ba mbongo ebele ekosenga nga biloko kiri finalement oka pe na jina nga pe représenter yo lokola moko ba yimibeko di solo on ça la koni. OK, merci beaucoup maman Mireille. En fait, question n'est tellement importante. Au Moni Lelo, ça nous fait peut-être mal. Il y a la manière dont des hommes d'État au Baza quand même caractérisé na ba valeur réelle. Bazo kokabongote en fait kopé sa biso le meilleur au bango bazali. Parce que quand on parle d'une personne intelligente, l'intelligence na définition pratique et allait donner des réponses à des questions précises. Quand tu me dis que tu es intelligent, intellectuel, alors que dans le domaine où tu ne nous donnes pas de réponses précises, on se pose la question en quoi tu es intellectuel, toi tu es intelligent. Et John Maxwell a dit très important, lobby, et un bon leader ne dirige pas avec sa tête, mais il dirige avec son cœur. Donc, c'est-à-dire nous besoin de la population. Voilà, c'est-à-dire mutu azana motema wana, c'est-à-dire azo palper du doigt les réalités que le peuple lo besoin en dirait. Imagine aujourd'hui entre guillemets il y a des détournements de millions et de millions. Alors que nous sommes une population pauvre. Oh lelo vous construisez à peu près 10 maisons, 15 maisons à toi seul pour le besoin de l'intérêt général. Lelo toujours l'état des droits. Parlons de l'état des droits. L'état des droits, il faut que le président de la République doit instaurer l'état des droits. Il faudra la justice. Mais pour moi, quant à moi, étant un juriste, quand il faut parler de l'état des droits, l'état des droits, c'est une préoccupation. C'est-à-dire quoi? État liyo mama mire, état li pengai.
etali ba union so o to ali na mboka oza préoccupation moko majeure donc le bel état des droits il faut ngana sanina c'est mettre en action par rapport à domaine ngai c'est-à-dire quoi na ko briller ba zone d'ombre té quand je suis journaliste je me réserve je mettais tant que c'est c'était il y a un état des droits c'est des préoccupations au biso photo salela au regard, il y a obédience politique nabiso. C'est-à-dire l'autre peut être de gauche, l'autre de droite, mais quand il faut un intérêt général, un état de droit, il faut biso nyonso ezala affaire moko o etali biso tout. Et tout ça pour des fanatismes politiques. C'est-à-dire quand on appelle l'autre béton, quand on appelle l'autre maçon, mais il faut soulever quelque chose d'important. C'est-à-dire pour que béton à la béton, il faut également avoir besoin d'un maçon. Ou à en sorte que tout en a béton. C'est ça exactement. C'est-à-dire nous sommes dans un pays où pour que l'autre a ça à faire, il faut qu'il ait besoin de l'autre. C'est-à-dire juriste n'est même pas un pays, c'est comme ça la vie. Voilà, c'est comme ça la vie. Donc moni ma moto ne zabo. C'est-à-dire soza ma moto robo santé que ozaki ma malili. Et ma malili yango ko yeba te que donc c'est-à-dire il faut yeba que donc et outi na robinet et puis mutu moko sala qui est fort ake azue yango pour que asanini a chauffer za la bongo. Madame, nous sommes dans un pays, il faut savoir rendre l'ascenseur dans la vie. Tant muto asungio matayo pe bato ba simana yo, salisa bango pe bakoma. Omoni eza lokwa na zamba, eza lokwa tozo tambola et tangu yo o tambola na muninga parce que yo so komaki na nzela na lakisa nzelo amalamu esengi po akoma. C'est ça un état de droit, c'est ça un pays démocratique. Donc c'est ce qui nous guette aujourd'hui. Madame, nous sommes dans un pays où il faut le respect et à la mutuelle. Autant que je vous respecte, autant que vous devez également me respecter. Parce que l'autre par rapport à l'obédience politique, moi je suis de gauche, je suis de droite. Par rapport à l'appartenance, il y a électorale, la plateforme électorale. Mais je souligne également une chose, les autres sont sur la plateforme électorale. Parce qu'après avoir tous les résultats définitifs, il y a des élections, la plateforme électorale, c'est-à-dire tous nous devons mettre notre énergie pour les besoins où ils sont populaires. Intérêt général n'est au bien à Bongo, mais ce qui est dérangé les lots parce que l'autre veut faire sa vie, l'autre veut faire également jouer sa carte na oya au salana. C'est comme s'il y avait des agendas cachés. Oh les lots, c'est le peuple qui en pâture, c'est le peuple qui en sont victimes. Et ça passe maman Mireille, le peuple d'abord. Est-ce que les peuples sont vraiment la préoccupation majeure pour nos acteurs politiques? Oh les lots, tout le les ventres d'abord ou soit nos millions d'abord. Donc, peuple, il faut tous se préoccuper où est l'Ibiso, tout le bac état des droits et état des droits voilà. Merci beaucoup, état des droits et je crois que c'est très important que acteurs politiques na biso yamboka ba elo nini topé mission nini bakena nango nesika o chami pour la population et kozala malamu mingi ke bakende pona kotala mingi kanyaka pona ya solo libenga na bango e kozala kitoko mingi te kasi Maître Lokola, moko ya bayi mibe ko yebisa biso destitution ya Jean-Marc Kabound. Droit, loi et lobby exactement nini et avis na yo par rapport à nango nini? Par rapport à la destitution ya Jean-Marc Kabound na poste ya vice-président de l'Assemblée nationale. Et pour moi, quant à moi, c'était une provocation. Pourquoi na une provocation? Parce que le FCC a poussé l'UDPS tous les cash conduire une erreur. Au moni ndeko mwana mboka le président honoraire Joseph Kabila bandolo ba momemima ki aswana kate abunda kate. C'est-à-dire tant ubino boza bongo au sommet de l'État, bazo lukabasa nini, ce sont des dérangements, ce sont des provocations, distractions en même temps. Au moni ememi lelo au moni makambo ememi lelo na kata UDPS. Babike totinda muté comme au basala des autres parce que ba yebi acharnement za tellement makasi quand on touche l'autre au nom il y a communion au ezala na UDPS parce qu'ils sont des socialistes c'est au simbi au abango misu ba osala nini ba telema. Voilà pourquoi c'était une provocation tozolo bela lelo oh moi ça me fait rire bazolo bela lelo sous-traitance politique. Oh non, la moukaza na carte mora joué et voilà pourquoi on s'est servi du MLC le roi net ba comme le roi net ba marionnette. Au moins bazo utiliser bango bazo tindika bango bana bitinda baninga parce que bazana carte mora joué ndé lelo ba passer par Jean-Jacques Mamba pour que a destitué azwa motion contre azwa pétition contre Jean-Marc Kabound. Et quant à moi par rapport à Jean-Marc Kabound le belango pe quand même il y avait une pression qui existait derrière lui. Jean-Marc Kabound va destituer tous ces autres. Si moi j'étais Jean-Marc, c'était quoi leur raison?
Bon, en fait, la raison ou pas, mais par rapport déjà il y a avant, non, mon le to lo bela, non, mon liba les ali, to liba le koti matata, to comme la séparation des corps et même la droit na matière de divorce, au moins moi si le séparation des corps et ça, parce que le la séparation des corps. Oh, m'soazo là na chambre, m'soazo là na chambre, m'sou liba là, moi sinon ba rola la sumbe to mon côté. Mais suka jugement na atake ou mais la mère aux la jugement ou ego séparer bangonde to benga divorce. Nanda koloba ute bandel na elobeli ya yokani télévision que mariage oyo toropesa yango mikolo ebele te totanga mikolo na misapi lelo toza wapi tango moto akomona molaya bandai koloba bandai komona musika c'était comme des blagues eza oto benga ba mariage putatif o ba bengi na latin putare mariage nul maman c'est-à-dire ozo sala contrat na mwana mukie au moins ozo sala contrat na mwana mukie c'est-à-dire ozo kosa yo ozo lumba ye omoni tselanga yo sikopona yo nani nde baolumba FCC azolumba UDPS to eza nde UNC moto ezolumba mama mwasi na mobali eyebani wapi waza mwasi wapi waza mobali omoni bakolumba lelo mwasi parce que mwasi alingaka mingi en fait badorlote omoni ozali c'est-à-dire quoi ntango ya zwi akoti na ebonga ezalaki manque ya préparation omoni lelo ntango ozopointe moninga mosapi fallait se préparer tant on a commis que je sois capable également de mener ces troupes jusqu'au bout. Sûr que le gouvernement mais c'est ça la responsabilité maman tout le bela lelo to ke tozonga lelo maman parlons des choses où elles importantes lelo omoni par rapport ya marambo ezo salema lelo na mboka na biso parlons de l'UDPS aujourd'hui. L'UDPS est vraiment est parti au na opposition ba umele bele ba bango mo bandai koloba ke bazali fille aînée ya opposition bango ne bana ya yambo mais bana ya yambo ntango ali mwana liboso eke lelo papa alite muto osala nini ntango ali mwana liboso yo nde muto mema baleki mais baleki oyo zo mema na lelo yo komi na ebonga e komi likamuki osiliki likamuki osiliki e moto yo ko bana na obalani na lelo tala makambo akosala yo atindi na provocation abinga soki na bina bima liboso e kozala ke no o ngai tozana libala boni yo kosala ngabwe azo utiliser batu o mususu o ememi lo na provocation. Ce qui ngai na laki ndeko Jean-Marc Kabund et que pression na dessus zalaki qu'est-ce que j'allais faire en premier pour sortir la tête haute d'ensemble parce que baki diront exercice ya fonctionne ba bako chaka bongo mal à l'aise ya ko exercer comme il faut ba to sa nini to che libanda na ebonga po biso to sa nini diriger c'est-à-dire mettre de côté pour mieux régner alingaki a démissionné seul sans asenga démission baboyaka yango Jean-Marc Kabunda lingaka longwa de lui-même il y a peut-être quelques mois passés mais UDPS boyaka ba militant baboyi mais maman na ebisio ko boya ou pas ya UDPS mais également lui également il devait kotala ba enjeu o ezalaki wana sachant que on est baloba en français Satan sa mort prochain ayebaki lobby to lobby kuna na balongola yo boye na soni melungona honneur na voilà alingaka zonga na base ayoka aloba o nini sengelaki c'est-à-dire complot o ezawana. Parlons également aujourd'hui de l'UDPS maman. UDPS lelo le président Félix yendem dans un mandat peuple parce que lelo soit sali 5 ans après 5 ans il sera redevable à un mandat populaire. To retourne papa to pesa ki yo mandat ya 5 ans qu'est-ce que tu en as fait? Ezali FCCT ezali coalition politique tenen dezo ça ezo préoccupé biso lelo parce que libala toté mais qu'est-ce que le peuple en bénéficie maman parce que lelo peuple tel la dollar le to comme na 19 500 20 000 pratiquement aujourd'hui le merci maman parce que zo compléter ngai regardez également et logo mdano somba na primo go zaki normal et comme lelo fois D tomi tuna toza wapi est-ce que nous sommes dans un pays où ba konzi ba la rato ba la raté mais likambo wana ezali il a fallu réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire marcher l'État. Parce que au azotinda leona distraction, au azotinda leona provocation, sachant que lobby yona azonga na ebonga parce que aoloba que moni Israël le banda olobanin. Israël bazo bisa Moïse parce que batba tong sabino ba pyramide na passe na kolela. Mais tant que bazu bango babi to même na terre promise babi Moïse zongi sabiso kuna ata litungula pamba to banda kolia. C'est-à-dire comme un moment mo azoloba que même ne fils que zalaki alors que aweza esusuté toloba est-ce que moto agomema na terre promise ezali o azali loyo to yenda agomema biso akomisi biso mais na plateau na ngai kaka na yambi ba prophétesse ba prophétesse alobi que il faut batikela carrément pouvoir na fayulu prophète aya alobi que ndenge zawana il faut carrément la passion parce que tozana na kati tozo traverser désert et puis moko yeko sukisa il y a quelques jours
boromolanda ye kala mingi te émission ezoya alobi que il faut Fayulu na Tshisekedi to basangana pour ba lutter contre ONS ezotungisa biso bien que biso moko bana nzambe tokomi komituna na trois propositions wana yo maître yo poni na trois propositions na poni proposition be moko parce que c'est le peuple qui gagne ndenge ndeko pe asona mawanda olo bandeko Rossi mukenzazo lo babi c'est le peuple gagne toujours. L'intérêt populaire ezosenga ete moto ali na lipa moto ali na mayati moto ali na miliko ali na sukali asangisa bo biso banso to mela elongo soki ndeko mafazali Martin Fayulu lelo o azali bongo na lamuka amemi bongo idée na pour faire avancer le pays mabeza wapi soki côté kuna tomoni le ndeko Moïse Katumbi o azolo bake abino azosenga na ndeko na ye Félix Tshisekedi akota bongo na ba distraction politique te à se préoccuper na mandat populaire o yazwaki à se mixer pe na affaire wana pour que lelo faire avancer le pays mabeza wapi mama c'est-à-dire quoi le boko moko et sur lisapi moko sur la gelongité donc on peut également réunir nos forces lelo to lo bakeno fini nos appartenances politiques parce que nos couleurs politiques yango tende mto sala ke mboka o lelo to bimisa muto na kati ya mai pour faire sortir la tête dans l'eau mais l'unité en fait nde esala ka ba il français balobi boye babi l'unité dans les troupeaux de moutons et ça la même lion ala lanzala. C'est-à-dire lion même makasine étant le roi de la forêt ceux qui ba troupeau basangani et ceux qui ba niamo balemba lemba ba komi elongo aroyaka te arosalaka en sorte que tant moko akotika le sika moko isolé nde yango ekosalema lelo. Il y a des ennemis de ce pays au bazo lukaka diviser pour mieux régner. Ils veulent rien de bon dans ce pays. Ceux qui atika li yemoko kotika la yemoko na soki na ye il fait que naza makasi kolekaye na rejoindre facilement mais quand on sait que non je suis faible l'autre est faible mais également na unité na synergie wana tokosa la mboka o etomba maelongo mama nous avons des valeurs je vous dis aujourd'hui ozobenga le savoir qui croit c'est pas pour rien parce que nous avons également quelque chose à apporter dans ces pays. Nous avons également des matières au esengi quant à nous ya osala parce que chacun fait son travail. Moni lelo na elobel na yo lelo na musala no kosala. Bato ebele ba na mikil ba kolanda parce que bazana a besoin d'information, c'est-à-dire au contribuer quelque chose pour l'évolution l'avancement de ces pays. Donc également ce sont des choses au esengi mama lelo tout mettre en pratique, tout en valeur pour que mboka o etambola. O ali bongo na domaine na ye ndengo papa na biso ndeko meteo alobaka na pesi pe mbote c'est-à-dire il fait également son travail pour que ces pays lelo to sani to tombwama mais c'est ce que nous voulons madame mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui lelo o azana ngambu na ya abina olobisa yete o azana ngambu na olobisa yete autinda maloba yipsa sala approcher mama tant moninga ali na kilo tindele maloba te chango na mutu autombola ndenge nini parce que ali kilo mokumbo ali kilo bapusa na rapemeni yo simbi wa simbi ngambo bomemisi muninga na mutu soki alembi musupa che muninga na mutu botamboli mboka ezana besoin ya bato nyonso. Ce pays a des potentialités énormes. Nous avons des Moïse Katumbi, nous avons des gens au bazana ba valeur qu'il faut au Tchad. Nous avons mboka o mama to lo batang nyonso. Nous ne sommes pas ces pays manquent de personnes au bazana ba valeur moko réelle au barotambu samboka lelo. Tala marambo sene sali lelo. Tala ba destitution ezo sala lelo. Est-ce que c'est ça l'intelligence ya comme règlement des comptes carrément na makambo ya politique. Biso ne toza ya parti au bien oza parti toko la ki sabino. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas le fait de vouloir destituer une personne parce que toza na pour ça que mboka e matato pe bonga mais seulement pour ya nyata ki biso toko nyata fois 2 donc à sentir yango c'est ce qui se passe maintenant. D'ailleurs totiko kozala na ndekolite ya pete ya biso le biso ki poele ki makasi bo mango batebele boromona gezala penda poate mais so botikele ngo mutu moko et kozala les charges à avancer c'est ce qui est plus important mais sikoyo webi que télévision zali li kamona ngonga question na ngeza mususu ezali que awa zuzi ya kufi biso stoka mo mort na tragique ba version zo bimebele autopsie sengami esalema ainsi de suite d'abord de 1 procédure normale ya procès ko continuer place ya tiki yango po ba continuer yango to ekozala ndenge ni bien que biso se poser ba question to mi tungisa pourquoi parce que idée o muta bandeli eloko na ye ezala ka différent na idée ya mutu soko zo mais to yebi que loko la zuzi ya tiki toujours ba ligne à suivre et puis à continuer pendant bateau union so bakenda ko gete pour na récolter d'informations parce que ko samba izala mingi bongo est-ce que ko banda parti à place ya suki comparaison ya mida comme nanani na Soraya et ko salama réellement ou pas
il fallait qu'on mette le feu parce que si Amida et Soraya étaient cités, on devrait mettre le feu. Est-ce que feu wana et simbi bakoleka lisusu te to ekozala nini ekosalama et puis autopsie wana bino lokola bazuzi bosengi yango kasi boyebisa biso bokotangela biso yango liboso ya bato nyonso to pe autopsie wana ekozala kaka entre bino bazuzi po te boyeba. Ok, maman Mireille, tokende bongo na oyo eza essentiel parce que na retena eloko moko parce que paix à son âme, le juge Raphaël a bandai koloba par rapport à procès alors que nous tournons dans le vide. Pour te tourner dans le vide, il faut que tu essentiel. Parce que le lot au azate au mosusu aibi okumba arokumba madame. Le plus important est ali to bambongo ya ba congolais et longwa ki awe ndenge nini et comment ekuna ndenge nini. C'est ce qui est très important aux préoccupés biso. Le lot c'est une composition de juge. Il était le président de la composition. Mais parlons du droit madame. Que dit la loi par rapport après le départ ou soit le décès de l'un de ses pairs dans la composition? N'est-ce pas que continuité au seulement, il faut qu'un juge, moko ou le plus séant, a contrôle, a commande. Mais à la seule différence, c'est au moins une cour, il y a instruction le 3. Qu'est-ce qu'il va faire l'autre président? À Obanda, il a extrait des rôles. Oh, il y a précédent juge, oh, atiki biso a autant extrait des rôles, abandi ko bande l'affaire, il y a autant non pas recommencer l'affaire, mais recommencer à vie au public pour autant extrait des rôles. C'est-à-dire pour la première audience et pour la deuxième. Mais cela n'influence en rien l'instruction et la procédure. Parce que la décision est la décision collégiale. Même à l'unanimité des juges. Quand on basa la ADD, c'est-à-dire le jugement avant de dire droit. Il faut composition avant de PCAV batali conformément. Mais il y a également des juges qui ont commencé le début de la procédure. Madame, nous sommes en matière pénale. Au moins, le professeur Luzolo Bambi a lobby est très important. A lobby que la matière pénale est un thermomètre où il définit l'état de droit dans Mboka. Ce sont des matières où il y a la jurisprudence. Histoire et affaire ya minene o etikala na minene na kati ya monde entier. Ça fait partie également dans le monde entier bazana regardons sur cette affaire. Mais sensibilité à juge aujourd'hui parce qu'il est parti. To même isaye mikumba nyo sote oyo et linga ko zalane tes responsabilités na parce que la loi reste la loi. Ceux qui ont adagi na mbeba so ya zalaki alinga également à prononcer conformément à la loi parce que batanga à jugement batanga à décision judiciaire conformément se référera toujours à la loi. Alors pas conformément à moi juge mais c'est conformément à la loi. Donc l'autre qui est parti a influencé soit a entériné évolution à procédure té. Tout le monde également les lots comparaison to interpellation à témoin madame. Quand on parle de témoin azali mutumoro azali très important na instruction à procédure et un dossier où est en cours. C'est-à-dire il ne faut pas que nous amenions des personnes où est inutile tout inconnu na instruction à dossier. Vous comprenez. Et ça le quoi dossier ce qu'on opposé batumi balé au ngana yebité directement m'appelle en quoi je serai témoin. Donc témoin il faut que ezala mutumoko soit ou à monaki soit ou ayoka ki marambo ezo le tout ces autres ayeko éclairer la lanterne du juge. Au lieu de le temps du juge, le temps précieux ya basambi sinapamba madame. Et ça au biso to benga na droit ça fait partie des dilatoires. Dilatoire ezali le kisangonga jusqu'à ce que bat to lembe na biso. Et puis liberté provisoire, après liberté provisoire, dans Mboko ezalaka à l'infini. Et puis au moins, on a comment il libanda jusqu'à là, dossier suka wapi. Donc, tous en ont vraiment besoin. Le juge est parti paix à son âme, parce que je l'ai connu personnellement, et également au regard de la santé, tout ces autres. Mais il y a un mot de préoccupation. Parlons de l'autopsie, madame. L'autopsie, le gros sel ou pas, mais l'autopsie, il faut que le magistrat, donc, ça serait à plus fermé. Il y a expertise, il y a médecin. Tant que médecin, il y a l'autopsie. L'autopsie est aux influence sur le dossier parce que dossier il y a détournement, un dossier assassinat, juge il y a on est obligé à faire là, ce qui est assassinat par exemple. On est obligé à faire le dossier moussous. On est obligé à faire le dossier moussous parce qu'il faut établir la responsabilité. On est comme instruction, il y a magistrat. Et qui va ouvrir le dossier? Qui sera de quoi? Le plaignant. C'est vous, le collectif, ou ce sera sa famille? Ça serait l'État parce qu'il agit pour le nom et pour le compte de l'État. La personne qui est censée faire ce travail, c'est le ministère public, c'est-à-dire le procureur général. Après l'autopsie, tant résultat au bima, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se saisir d'office. Tobengango la saisine d'office. C'est-à-dire quoi? À se saisir lorsqu'il y a infraction, la clameur publique, ce flagrant césaré. Parce que ces juges abandonnent quoi agir pour le nom et pour les comptes de l'État. C'est l'État qui lui paye.
Bon, ça, la commission rogatoire, c'est juge également parce que c'est l'État, il y aura des avocats de la République au Baoya, s'il faut plaider, s'il faut établir des responsabilités, dans mon toit à Sali Ango. Mais nous ne sommes pas là. Parlons du détournement, madame. Parce que les lots, Ndego Vital Kamere jusque-là, a reçu ba preuve. Tout ça en matière pénale, tout ça en matière civile. En matière civile, ba preuve est hiérarchisée. Juge en matière pénale, ba preuve est libre. Agolo ba boy ba preuve orale. À saigner ma preuve écrite, c'est-à-dire à n'importe quelle preuve avec des descentes sur le terrain, avec si témoin il n'a pas tort, madame, mais il faudra que ces gens basent à l'important pour nous faire avancer le dossier. Combien ça moi si ou pas parce que ce qui est impliqué dans l'affaire, qui est impliqué ou pas, madame, le détournement, l'infraction reste l'infraction. Cela ne change pas la nature de l'infraction, mais parlons également, il y a torture. Oh, je pense qu'Olanda qui est parce qu'Ali Moto a Zali bon la presse. Il y a Ndeko Massaro, madame. Il est également témoin. Il fait partie également d'une affaire. C'est-à-dire. Il y a prison qu'on a bazo bêta, il y a zone comme bazo souffrir. Est-ce que bénéficier na place moko ya bien té parce que tu été na place moko neti bacheka Vital Kamerhe, est-ce que lui ne peut pas demander ça qu'on va na place moko neti moi VIP à Makala parce que de l'autre côté bah oui population de Nyokola bah qui mta limbongo ya mboka ainsi de suite, c'est ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux, sur les grandes chaînes d'ailleurs. Maman Mireille, les professeurs Mpinzimbe Sabandé Koloba, la loi a un caractère impersonnel, la loi a un caractère général, c'est-à-dire autant que la loi et ils ont incriminé l'autre sur Sali Mabé, étant que cette même loi est incriminée sur Sali Mabé. On ne doit pas catégoriser les choses, madame. Quand on est directeur de cabinet et qu'on a mal fait, l'autre également a mal fait, c'est-à-dire et c'est qu'il se beau subir un traitement moko. Tant au hasard au koto azali na malueka, au koto ali na GB. Maintenant, tu as battu, wapi ou a détourné, wapi ou a salibo. C'est-à-dire, il faut que nous soyons moyibi à ali moyibi. Moto a yibité, c'est ça l'état des droits. L'état des droits veut que ou a yibité azala libanda, ou a yibi yenda na boloko. C'est ça l'état des droits dans le langage mogoza simple. Mais l'état des droits est l'ipé goloba que traitement oyo azo sibir et également traitement pe l'autre a sibir. Parce que seulement par rapport aux droits, c'est normal qu'une personne qui est condamnée, qui est condamné à prison Makala et qu'il soit tabassé par les autres prisonniers et que l'État ne dit rien. Est-ce que c'est possible, Isalaka? C'est une infraction pénale, toujours condamné avec la dernière énergie. Oh, il faut parce que le ministère public est là pour la recherche des infractions. Ben infraction au baluka ben infraction il y a la dénonciation. Oh le maman bijou goya bien na sa basala ngabe après yemo ka tomboli contre les verts immunité ya muto asala ki mabe parce que batiki là qui est bouquet de fleurs basenga pardon et ça ba théâtre politique. Indépendance à justice conçoit article 151 lobby. Le juge baza indépendant na ba instruction to na ba injonction ce que taliban. Le magistrat, le ministère public tant amoni ba tabasser tous ces autres. Il peut se saisir d'office avec un autre directement, il instruit parce que tout ça bon na ba participation criminelle, to na ba cumul d'infractions. O azakuna na boloko, o abeti lisusu. C'est-à-dire accumuler infraction directement ba condamner doublement ba sanctionner. D'accord, pour la master to tapena mingi te pour makamona to yebi ete to moni kana makamba mbongo ezokola koleka bana ainsi de suite quelque part ba congolais bana kanda mingi yango des réactions les osala malolingi wana mais moi to kotango mingi ezate personnellement je le connais pas, je connais rien de lui. Par rapport il y a remplacement à Kabund, ça s'est dit dans la cité que UDPS est d'accord à remplacer couper sa candidat pour un remplacement il y a Kabund pendant que UNC kotoyo ils ont tepa ils ont punja elingi ya solo ils ont place il y a UDPS yo lokola ba mibeko yebisa biso na kati ya mibeko ba prévoir nini na makambo omoni mama na UDPS lelo eza na nzungu ekotoko na kati na lo babongo makambo etali cuisine interne nzungu ekotoka me solo oyo ekobima ekotuna bato ba kotuna mituna est-ce que biloko ekolamba mawana ezali yoto to biloko ekolamba ma eli biloko bato barolia na monoko ya solo. C'est ça la question bat ba otuna lelo. Omoni mon vieux qui tenge Yesu. Lelo auto lo banini alobi que il faut Jean-Marc Kabound à revoir cette décision étant le président AI parce que lui il est également le représentant du chef de l'État. Il fait également partie de la cuisine interne. Parce que comment il doit revoir ça? Il doit revoir parce que quoi agir na colère omoni muto babeti likofi mbalamo ye pake na ndako akelongolela mbabi ngape na obima na libana na obima na obunda alors que yo ali tata ya bana
bana nyonso lelo soki bake na gauche bake na gauche soki bake na droite bake tika lelo soni oyo yoki wana oyokisa yango mpe bana yo te zonga na ndako lata elamba c'est calmer d'abord parce que destitution eza fin du monde te. Bien sûr, tu as influence parce que je peux également dénoncer d'autres détails importants. Ce sont des comptes à rendre au Salemiwana. Parce que, poursuite, il y a Albert Youma, du fait qui fait partie du FCC, le président de la République, il ne va pas finir dans l'affaire où il y a justice. À ça, Moussa, poursuite, ok, nous également, nous allons essayer de chicoter. Et tout ce qui est bon, rendre ça règlement de compte au peuple bénéfice à peuple. Qu'est-ce que le peuple gagne, madame? Le peuple a gagné parce que est-ce que c'est le peuple d'abord ou c'est d'abord nos intérêts d'abord? Il revoit ça comment? Kaboun doit revoir cette décision. Revoir dans le sens que moni moyembi mora lobabi bazora mokano na kandate. Omoni ali kandane mtetindiki bon kolobake parce que accepter yango bon. Accepter un bon soulignement d'abord par rapport à la coalition. Tu as une coalition basée en mariage. Ces postes, il y a vice-présidence, il y a Assemblée nationale, revient des droits au FCC. Il faut que ça soit clair. Ils ont revenu des droits au FCC parce que ce sont eux qui ont majoritaire dans le Parlement. Bien que les lots Ndekobat, le Kwebo à côté si bon a yépé requête, notification, et bah confondre les notifications wana na arrêt à cour. Cour à rendre dans nos décisions mon côté. Et allez ni alors que il y a notification au cours à Pesaka en vertu article 89 na vertu article 90 il y a loi portant procédure portant compétence il y a cour constitutionnelle et zaranini oui si il y a cour ceux qui ba côté si requête moroboye qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maintenant notifier yango eza notification qui va recevoir yango ba recevoir plainte ba recevoir au yo lobi ba bimisa ngo lokwa une décision ba sali récépissé. Ils allaient décision. Le local a quelque part accusé de réception. Voilà, accusé de réception. Mais je comprends mal des grands jurés, c'est pas Robin en arrêt à court. Biso to ekoli mala mais arrêt à court. C'est-à-dire bandimi en onde, recevabilité en onde mutu et posez-moi les kambulelo. Tous on a makambo elle est important parce que ceux qui bango bazui lelo ba député à bango et ali bitumba mo comme kota wana FC ça bango pe babino tozi to botela bango représentativité na parlement. Tous ba wa biso ba député à FDC to lo ba keno basili représentativité na parlement pour IDPS lelo azama soufa ba bon a permis. Parlons d'abord il y a des institutions ça revient les postes reviennent des droits na FCC parce que bango ba majoritaire na parlement. Mais balobi le quoi to ali na libala eza le église primitive motomonta abandé ko lo ba lambo ezali angai azo ba lambo eza biso ono ya unicité ono ya complicité wana ba ki bon to raisonner quand même mais moi si na biso to bombela poste ngana ali mobile na ali na ko kamba likolo yo to pesi vice présidence mais mokolo lo ka boto lo na bi pa iwa pe ko sala passe tant mokolo lo ka boto lo na nous sommes dans la présidence. Et c'est que tozonga na makambo etali biso tozonga na makambo etali parce que biso ne doit na mandat ya peuple moto ako mema ga reçoit na ta robunda te parce que soko epanzani tous ces autres responsabilités to perte zali ayo pas kabunda comment qui on a pas reconnaissance. Voilà, c'était une reconnaissance aux acquis politiques, une reconnaissance au nom ya coalition. Mais tant que bango ba utiliser ba moyens sur en vertu ba sous-traitance politique ba bito to utiliser MLC le lo manque ya positionnement lelo ba komi bana bitinde ba o lelo ba go vimba la reconnaissance madame au moni logo ya moto a déficit ya rolata les sapato ya batu lata ya ngwa to ke fete ko ki marana mwamba mingi te po ogo bima lelo ya kelibanda mais na suka ko na ngo benga beloko zaki ya ngai ko sala ngo makasi te Jean-Marc Kaboun voulait intervenir des forces parce que les gens marquent Kaboun bango basali au bon bango ça parce que zaki ya bango mais également UNC balobi babe OK biso pe to ali na coalition bien que côté singaki ezongela UDPS tant ba pesi ba kaboli na ba poste ba o ezaki kozonga pona lelo omoni lelo FCC zo ba kabino a ozongela même des ministères o ezaki parce que le gouvernement va majoritaire ayi ba poste monsieur comme bataille monsieur à positionnement babi o azabo jamais maintenant ndeko maman Janine Mabunda lobaki ya mon abi peuple batika ba confondre séparation et pouvoir c'est-à-dire le président de la République il n'est pas un président de la République qui chapeaute tourner à séparation et pouvoir bien sûr mais il est le garant du bon fonctionnement de l'institution article 69 nous définir tant moi nous le tobaï koganga le comment il doit dissoudre il doit dissoudre le chef de l'État également à Otala UDPS ceux qui les lots a même la brutalité à Kocha Makala monte les corona parce que il y a accord
tant que loko ya corps et salami lelo o lelo biso nyonso accord wana li loko afongola babora na mai mais suka to retrouver en kaka ata lelo crash et salami avion plongeur na biso bakoti na mai ba OK ata lelo avion sali crash boîte noire ezara yo détecter ka ko bima ça dit suka ngala moyebi suka te to yeba ce qui alaki ya ndeko faille ce qui alaki lelo kozonga parce que mon loko ozwaki obonga magite okoyeba to simba wapi kosimba motuka moyibi mama okotambusa bokumba belelo okotuta okoboma ebele tika mokolo mutuko azalaki na contact ya bokumba akumba motuka na akomisa. Mais pour conclure tout le bas par rapport à UNC lelo ezali provocation mususu ya moi idée pesa be rocha mutu UNC na possibilité rocha mutu na place à Jean-Marc. Mais madame, est-ce que provocation na lelo o UNC azolo bela lelo mais boali na cash boali na coalition non bokabwani te. Responsabilité pénale les actes individuels. Ceux qui ont abîmé bafundi à répondre dans le tribunal, à répondre dans l'ibosio bazuzi. Alors, état membre ya coalition, c'est-à-dire les responsabilités mogoza personnelles. Le quoi boali na libala totika lelo ba compte à rendre. Le quoi wa siliki ya roi ba charnement moko bo le quoi ba na mikie. Totika ba sal jewana o lelo muninga ko beta ba kuba na c'est ezali important. Côté le gozo na UDPS. Totika UDPS sera boyi o aboyi na esili na ngo mama. Parce que les logos biloko muto aboyi yo kozwa biloko muto abeza salite yo kozwa c'est que yo ndimi bo salite wana donc ezalo kwa ndeti o komite ka yo moko o bima yo moko parce que o ayo moninga ba yo kanite na ndeko wana yo lelo binonga na o komisa na ozwa na place wana eza ya ipo ya ikili yango lokola kili na yenga yenga zwa donc moninga na o ya kili wana osepela note parce que to ali baninga donc totika provocation totika bassesse politique ou yenza ko mema. Le quoi UDPS a eu une décision, a eu une décision à Kanda, bazo amoka on a Kanda mais UDPS to UNC base à la conforme ba vendre sika moko. Tant au moto yoko pele beaucoup fait libali na matanga et c'est ngubino se bo vendre autour du fait boye banini o esengi ko sala pona okunda o abino ebime. Tant ba ko kunda bakunda na matata te. Bakundaka pe na butu te bakundaka na kimia o lelo population ya komona lelo o bozonga na base bozongela bango na butu te tomona lelo babengi mama Mireille babengi nani boyebisa bango discours o bolobaka wana moi j'étais Angile mama na ofuye ka lelo tolobaki ndeko akoloba ndeko Félix akoloba binga lelo soki na ye na bokonzi abibaki bana mboka bakoganga lelo bokangela biso kabila a promettre abinga lelo soki na komi na ebonga na kozwa étranger wana ya kabila lelo na kobwaka ye libanda parce que mboko yali ya ba congolais tous ces autres alobi lelo o azali lisusu ennemi azali lisusu nani adversaire te azali lelo oyo ndeko o tokosangana na tous ces autres c'est parce que ba pesio o ayo lukaki ezali passe madame donc na nyonso wana qu'est-ce que le peuple bénéficie toke lelo justice ça musa nango toke lelo ba politique ba sala o ya bango pour que mboka lelo to se retrouver o ali journaliste aux alabongo ko retrouver na oyo mosala moi je suis juriste lelo o tala décision o ekoyi lelo o babi ke ba avocat ba intervenir soutenir la presse lelo madame eko pesa biso kanda ezali malamu mingi pona ko batela dossier oyo parce que soki bayo ba intervenir batanga mosusu bakozwa mayele ndeni koyeba kokima na kati ya dossier oyo etangisi ya solo encre pe salive makasi tolingi nde solution bima na kati ya procès oyo il y a 100 jours parce que population a bénéficié au moins quelque chose oyo population za nango mosenga pona bénéficier nango. Mais madame bango balobaka bali ba o ba yekoli na Sorbonne bali ba docteur en droit mais biso to ali ba licencié na ba ULK to ali ba licencié lelo na ba Unikin ndenge ni ekomi lelo intervention ya biso ekopesa ba bango mayele parce que bango ba binde ba dossier minene etikali pona bango bali ya minene biso esengi ba causer blessure volontaire mais ndenge ni babi bango ba kotalo ya biso madame batika parce que au moni lelo bato ba kolanda biso et yokani télévision ka suivi madame parce que babi quand maître Jérémy parle moto ali wana akokoma même ba o minene wana ba yaka wana madame lelo aleki na olanda yo au mona azuba notion raisonnement et maître Jérémy lelo akena ngo asali consulter nango lelo c'est-à-dire quoi ça dit au continuer kaka penser à maître Jérémy lelo donc décision na biso eko sepesa biso te parce que to sala yango par amour lelo moi na ye yokani télévision na ye lelo na sali déplacement parce que naza na besoin na yebi que moto moko to mibalo akolanda ali na besoin azo polele azo mpole na oya yeba kité lelo to éclairer madame n'est-ce pas parce que je suis juriste lelo tango bolingi bo circoncis fona senga bâtonnier lobate wana pona wana ndenge za droit na ye ndenge za devoir na ye azo réclamer ba droit na ye ko sukisa te mais mettre na kati yo pona wana po télévision zali likamona ngonga na ndenge na lobaka faire moko nezo suka ndenge ni ezo kende wa pipe bo reportango pour quand affaire moko na lelo madame ezoleka na kimia nyonso
absence il y a plaignant toté et les magistrats tous les ministères publics doivent recevoir qui accusation hein. C'est-à-dire il doit continuer l'instruction le loto monaki ezalaki d'abord parce que première instance c'est le roi ndeti mwana ko à se présenter et eza signe moko ezali nini quelle est la raison qui lui a poussé de ne pas se présenter ezali entrave te pona pona dossier parce que le na oro ba kena ozala ngate mais ba préviso lo belangai tant et aussi une comparaison personnelle parce que zalaki il fallait ça la mise en état ya dossier et c'est un côté so ba desserrer côté ba kangi pour que le dossier est venda l'autre partie ba ça la communication des pièces oyo l'autre partie à brandir na tribunal o muso za na connaissance na ngote ako plaider na ignorance wana te aosala nini aosenga remise pour que azwa pièce wana ayeba nini munduki nini omuninga alingi likofi nini omuninga alinga kotisa ye donc toza d'abord ne bande tozwa kimia tomela mai ya malili parce que dossier zo continuer na okota vraiment na ba détail parce que ça dossier en cours en vertu de ma qualité parce que c'est déjà une interdiction en vertu ya mobeko eko pekisa biso mais dossier zo ko évoluer bazusi bali wana les magistrats les ministères publics ya ali wana ceux qui mobateli mpato ali pasteur moko na lelo azaki aza innocent justice eko trancher na innocence bazo sala ba absence on a pour la babenda moi makambo ki ne moi moulai mais sinon prochain rendez-vous est pour quand prochain rendez-vous je crois est pour le 5 madame c'est-à-dire prochain rendez-vous c'est pour le 5 et ba ko sala ba dilatoire le juge dilatoire ba remise et les garamis ça tout est madame c'est-à-dire tant on sali à liboso sur le terrain remise ami balé ami ça to le caté donc on est à droit donc so lingo OK na dilatoire pour que le procès soit assez long donc le juge to la loi a circoncire moi chana mukie et le 5 toro assister bon on a débat moko kozala oulé parce que ça va encore s'annoncer un peu grave parce qu'il faut que la dame azalawana pour que tout évolue na confrontation oui ça et ça serait une confrontation et également il y aura manœuvre juridique monsieur que très important et aussi avec les dossiers mais quant à nous toujours souhaiter bonne chance et que moto ali na mabe aye babon na ozana bolo pe moto a ozala quitter conformément na mebeko. Merci beaucoup, Maître Jérémy Mombo. On a répondre à l'invitation à Bisso. C'était vraiment très bien. Parce qu'on sent vraiment que la connaissance et la sagesse croient ensemble. Et ça qui tourne mingi kasi di lobana ya suka topé numéro na yo o bazali nango besoin ya kobenga yo babenga. OK, merci. Li lobana nga suka ezali na ko interpeller bon na ba congolais nyonso. O ali congolais sache que ces pays mboka avancement mboka o ezo concerné yo. Au moment ndenge musée abandé koloba abaki ke no prenons nous en charge. Au moment ndenge tiraïme ezali lelo nous mboka o ezoluka la séparer en deux. Peuple congolais a tiré bon ba conséquences. Donc il faut que le peuple soit conscient de ce qui se passe, il faut que le peuple tout s'unir comme un seul homme. Moni unité et ça la rend sorte que même lion ala lanzala unité ça la rend sorte que même mokumbo ala ki kilo boko kango sous kilo donc il faut que le peuple tout la bongo ba responsable pour que ce pays est à la plus beau qu'avant de dans le télévision pour bateau bazan la besoin ba contacter maître Jérémy Boto bateau bazali na mi kilia poto bateau ba aller partout un peu dans le monde au bazolanda biso vous en avez besoin de consultation juridique vous en avez besoin de conseil et orientation bref le maître est là pour tout. Pourquoi contacter biso na plus 243 89 71 26 304 donc plus 243 code de la République démocratique du Congo 89 71 26 304 aux abonnés maître Jérémy Yemoko. Merci maître Jérémy Boto tokomina suka bandeko nde tozwami mikolo mikoya pour na suite ya information pe actualité toujours na maître Jérémy pe na baike mosusu bye bye.